Voilà, bonjour, bonjour, bonsoir, partout où vous êtes dans le monde et je vous salue. Ça va dépendre de l'heure que vous allez nous suivre. Voilà. Voilà, je vous salue, 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 salue. Je vais faire une petite analyse concernant cette histoire des femmes de Fally, la maman des enfants de Fally, maman Niki Menga. Oyo, aboti, il paraît, hein? Nous avons confirmé le côté parce qu'il n'y a personne qui a déjà confirmé ça. Mais selon Babilo Kwazali, côté na Instagram, na ezo la kisabiso ke aboti bana. Il paraît que bana mapasa aboti bana mibale. Ce qui m'étonne dans toute cette histoire que ba Congolais na ba Congolaise ba kokota kuna na news de Star et pas Marie lor ba kende ko finga ka Niki Menga. Ça fait mal de voir ça bande konangaye. Cette dame c'est notre sœur, c'est une de nos sœurs congolaises. Eza makambo ya mwasi na mibali bande konanga ba kota te. Eza te ke soki bolingi nana ndi ifo bofinga Niki no bande konanga. Seke bolingi Fally te. Parce que Niki wana azana bana deja na Fally. Azana bana mibale ya mikolo na Fally. Et ceux qui bozo finga maman na bango osala bango bien te. Et ceux qui sali bango bien te et ko tia moi zizani entre bango na papa na bango. Donc on doit vraiment faire attention na babiloko tozo lobaka na ba media. Po boyebi babiloko epesa ka pe ba stress e mona mtu mususu pe abeli akufi hein. Pour na babiloko yo. Voilà, Niki aboti Niki Menga, il paraît, hein, nazo confirmer le côté parce que je connais rien. Tozo lo bakama kambo, tozo mon appel na média. Na olingana ya opesa conseil, na osala mo analyse na ngapona mutu moko a lokota peut-être loko moko na kacha biloko na oloba. Niki Menga aboti bana na Fally, bana mibale. Mwana ya suko le bakabona kina Fally, mwana ya suka na Niki azana 16 ans. Donc après 16 ans, entre 16 ans na lelo 2011, atika kobota te. Donc atika kobota na mutu mususu te. Tout ça là ça veut elingi elakisa biso nini? Elingi elakisa ke soki oye kolinga mobali. Conseil na opesa mutu nyoso na to comme pas nana après. Soki olingi mobali bandeko nanga, kolinga te ke papa biso bandeko biso bala mobali oyo akufela mwasi ko bala oyo divorça te. Parce que oyebite ba souvenir nini, ba choc nini eza entre batumi bale wana. Et surtout que soki baza na bana. Parce que soki baza na bana bako banda ko mona na bandeko. Basangisa déjà makila, bako banda ko mona na. Soki oza une femme très jalouse, oyo linga ko sangisa mobali nona mutu te. Ko linga mobali asi abala asi a divorça te, oza na bana te. Parce que yeba que il y a un secret qui est caché. Oyo lera bakobando kuta na pona makambo ya bana oyeba noti. Alors je peux dire seulement à nos sœurs frères oyo bazosala la Niki Menga ba vidéo, vous devez arrêter bandeko. Vous arrêter biloko wana. Marie-Laure malinga ka mingi mais vous arrêter ba biloko wana bozosala. Bozo dénigrer votre sœur. Niki Menga zande ko na bisote, nana aza spécial ko leka Niki te. Bango nyoso bazali ba mama ya bana ya Fally. Si réellement bolinga ka star na bino wana na biso wana. Alors bon, ko tie na bazizani oyo te. Il faut ko tie na bazizani oyo te. Comme j'avais dit dans ma vidéo précédente, Niki Menga azali le sebo. Mondenge bokota ka makambo ya le sebo. Oyo aska olangi ya botola ki Kevin. C'est exactement histoire oyo le kaki na Niki. Niki c'est notre le sebo. Niki azaki victime ba botola ki mobali. Bino nyoso boyebi makambo mbali na biso ya africain. Ba passer kutu na Kinshasa soki aboyi mwasi. Azolinga abala secrétaire passer alinga abala secrétaire ya sala kana biro na akoko saka oyo kaka oh mwasi na ngana kangie na mobali. To mona ki yango epa ya papa na biso pe Vital Kamerhe. Po akabona na mama ya bana na baboti bana 6 mama Mimi. Aloba ki akangie na mobali. Cette femme est venue démentir ça. Hein? Pasteur soki mutombo soki nani oyo ba pasteur ya bazana Kinshasa wana mibale soki misatu ba lobaka bongo parce que congolais ayebi po albifa luka mwa motif moko oyo batundoso bakondima ezala kaka na kangaki na mobali oh tango super kangie na mobali te balatisi simbisi ba touche na bolingo kote mususu mwasi kwa tika mwasi wana ezate akolobaka na kangaki na mobali no bino botika kokota makambo oyo boyebi te.
Sikobo fingi Niki. Nasuka Niki ayeko bota. Si relema banana bazaya fali, siko bino boloba nini. Bomoni siko ke makambo bato ya libala bakota ate. On est quand même dans les médias, mais il faut que la place, la limite, il faut la bandeko. On doit savoir là où sont nos limites. Il faut que la limite, on ne peut pas kokende kaka bongo, bokenda ka parfois mabe. Avec cette femme Niki Menga que je respecte beaucoup, bozo ke na mabe pour nani. Na news de star pour nani. Même qui fanatique, on dit que la congolaise elle a fanatique ya batu. Si comme fanatique ya mutu, tina niveau ya ko dénigrer batu misusu pour la ki fanatisme. Na corruption. Le basi mission mbote ali kaso soki mbote ali kaku, ye wano bandi ko finga soki nana simbisi bino soki $1000. Alors bo fandeli Niki bandi ko finga. La question qu'on doit se poser d'abord. Cette dame, ça fait plus de 16 ans. To mona yete, to yoka yete qui a abîmé la média, ba média et banda depuis 2008. Cette femme ne sort pas dans les médias. Avant d'aller na la question que vous devez vous poser avant d'ouvrir vos petites caméras là. Pourquoi Niki abîme les lots? Donc il y a quelque chose. Ce qu'on peut faire comme bateau baza maye, les a observer, copier ça va conseil. Mais ça que obento yebi ndenge zalaka batusho wana bosimisa bato bengi batu 4-5 boya ko sasaye alo fongoli caméra bo benga oh yo moko yebi bien que tu as préparé ça pour baya ko finga mwana batu juste parce que mutu moko boya simbisi mwa mbongo to réfléchiraka entre nana na Niki nani yango abalaki fali ata soki ba Niki bakabona na fali mais nani yango abalaki fali eza Niki non yende abalaki fali avant boyebi histoire ya nana na belle sœur na etina betaki yango. Nana zaki na copain soki copain na copine na fali nana simbi biloko na ye akene na boulevard kuna kuta na mundele akei abali kutu mundele abali elle était mariée fali aye na puta kuta na Niki pona ndenge zalaka makambo ya mukanda abali na ye mwasi na ye balingani abali mwasi na ye mais si comme komisa lokola Niki nde azali mwasi ya libanda non il faut arrêter ça to réfléchir à toza batu nzambe apesa biso maele pamba te. Nous devons utiliser nos potentiels qui sont dans nos têtes là. Quand on la caméra quand on est la mayele non, il faut que makamozo bimisana na munoko elakisa que oza mayele. Bon qui ko traiter cette dame là na niveau on a besoin de traiter. Bon ça ndenge ba congolais bazalaka. Soki alingia boya mwasi na okosaka ke mwasi wana kanga na mobali. Zalaka bongo pa biso. Parce que tu as dit que ceux qui ont lobby bon on est tous à chrétien na bible ba pekisi mwasi ala ina mwasi mobali mususu ba tu ba koloba ezala bongo pose wa raison tant que fallait utiliser qui argument on a pour avoir raison si comme bino bokomi ko finga mwana batu tout ça c'est pas bien ça il faut bon arrêter bon ça li ba chene pour na ko finga batu pour nini vous dénigrez une dame une grande dame comme ça là oh afanda ki na kwena ye pendant 16 ans la question que vous devez vous poser pourquoi elle vient maintenant pourquoi c'est maintenant. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et là, dans le conseil na linga ki na pesa bino batu ya media ya mwana. Natala ki lobby et pas mari lo bazo finga Niki na niveau 0. Okozwa pe moi grâce bizu wana pesa ngakanda. Oki okota na communauté na ya batu mama lolo azaki na communauté na biso azaki makambo te. Tobo ite oki choisir na communauté moko komi na communauté wana. Mais okoki kota kapo na kofinga ka batu te tu dénigre toute la femme congolaise grâce mbisi. Et mutu azo pesa yo audace wana Marie Laure yepe congolaise tala ndenge biso tozaka tolingana ate. Grâce mbisi oyo azali ye moko alobi mama na sénégalaise. Papa na ye soki congolais à Brazzaville. Mais comment nani Marie Laure ko permettre obengi fi wana aya kofinga ndeko na yo congolaise ezaiwaz. Azu peza tana ya telemisi na tolo na ye wana alabandi ko finga Niki. Telemisa ka Niki na grâce mbisi ya pas photo. Il y a pas photo Marie Laure. Vous devez arrêter ce que vous êtes en train de faire. Et comme haine eza malamuté. Na bolingo ba kota te. Vous ne vous posez même pas la question kaka po ba sibiso soki $2000 al. Obandi ko sasa ndeko na yo yango to oboma na boye. Mundele ayebi ke okosomba congolais po afinga ndeko ne congolais. Osombi esili. Donc, je ne sais pas si Nana te donne quoi pour que l'enfant de la Niki ou mais cette Niki là a des enfants de Fali à Mikolo. Et c'est elle la femme légitime. Avant de ça, la réfléchir, non?
Cette dame d'or, elle mérite le respect. Nabino ba fan ya Fally. Parce que c'est elle la femme légitime ya Fally. Nana kende kine na mobile na mundele. Ba yaki ko bala niki nana zane na mobile na mundele soki wapi. Hein? Soki na boulevard soki wapi, je ne sais pas. Après aye ko zonga kuti Fally asi a Bali. C'est pour vous dire aussi bino batu bolingaka mibali ya batu. Ba e mutu aye biso azam marié ba okangami na ye kaka na koboto la ye mobali ya leta, mobali ya mutu azalaka te. Keba po yebite eloko ni souvenir eloko ni kanga batu mibale wana surtout ba bolinga bo mwana wana mutu mwana azana 16 ans 17 ans niki azaka na ba 17 ans. Keba bino batu boboto la kamibali na kozwa ye na koboto la ye. Ba boto la ka mobali te parce que ko boto la ye nzoto me ker na etikali côté mususu. Conseil, il faut qu'on pèse à yango wana. Botika ko boto la kamibali ya batu. Après 16 ans, on a vu aujourd'hui que Niki Abimi pamba te c'est que Fally a commis à côté na. C'est qu'il a commencé solana Fally. C'est qu'il va commencer à bakamona bango. Peut-être on ne sait pas parce que je peux pas confirmer ça ici. Peut-être les deux enfants là. Papa Fally a commis patata ma passa. D'un coup a commis tata ma passa. Na ye yo. Na ye belle maman. Ayoka bien. Na yembela nikie, halala bien. Un coup. Omoni biso batuto bala etoka passe comme on a ke mutu moko ya botoli o mobali et puis akomi ko sala ba snap ba tutu mwasi oyo babala alobaka nete. Vous croyez que nzambe liso nzambe mona omoni nzambe bakosa keti. Bon ki ko tomba na bino nana jusqu'à na mapata, mais nzambe bakosa keti. Vérité ou melaka ekendaka malembe na escalier mekoma kakufia yembango. Soki lelo siko bana wana mibalo balobi Fally a comme lelo papa ma passe félicitations na ye si ces enfants là c'est pour lui bravo. Siko boloba yende azama kangu ye niki non. Bolingo na bango esila kite. Bolingo na bango esila kite bandeko. Botika ko boto la kamibale ya bato ato pesi ni mwana moninga ato pesi bibero. Lera zola o sherire ye lera ko lamuka. Auluka mama na ye. Ba mizise ba yembango. Mwana ya moninga mwana wazaya yote ato pesi bibero ndenge nini ato o sourire ye ndenge nini o sherire ye ndenge nini po alali lele mwana na kolamuka ko zongela mama na ye. Soki Niki aboti na Fally deke elle a bien joué sa carte. Soki aboti na Fally elle a bien joué sa carte. Aza fille moko ya mayele. Oya biso za ka bozo ba kende pe bo bunda bo swana. Elle n'a pas fait ça. Abande kota la mobile lera moni occasion se présenter ba abeti un coup. Abeti un coup à Barcelone, abeti un coup KO. Bino bosa gana ba fille a poto. Mona ngolo kona bino boza ka boganga ganga wa na moi makasi bozo ganga. Boye awa na poto bozo linga pe ko s'intégrer, bozo linga pe ko changer la mentalité te. Parce que pour changer mentalité, il faut que non na ba classe awa oye ko la culture awa. Il faut maîtriser na nos langues mboko ofandi parce que culture est la langue. Les comics siko komona on mélange siko deux cultures. Il y a poto na ya Afrique, o yeba kotala o eza bien ozui, o eza mabe otiki. O ya Afrique eza mabe otiki. Mais bino bo s'intégrer, boya kambala moko alo fongoli caméra no po ba wifi eza ya ofeli. O bandi koloba. So ba poser na mboka na ofandi ba poser question ata ya munoko ofanda wana o yebi yango te. Bo s'intégrer. Boyebi kaka mutu il faut bunda kaka yo wana po ozowela mobile so bunda. Niki a joué na stratégie ya mindele. Atika ki temps au temps. Leur occasion se présenta qu'elle a frappé fort. Elle a frappé fort. Aujourd'hui là, si c'est réellement, c'est la vérité, je ne confirme rien, c'est que a comme si Fally papa m'a pas ça. Match Sili. C'est ça une femme sage. Bâtit sa maison. Parce que ce qui a qui n'a pas des heures de peut-être Elinga qui est joué na succès na succès ya carrière ya mobile na ye. Elle a laissé le temps. Les nana salaka ba snap azoti de la Marie Laure Alexisa kango tous les jours. Yen Niki a mona kango te bo bandi lelo. Bo sala kango depuis longtemps. Mais la question que vous ne vous posez pas, pourquoi c'est aujourd'hui qu'elle réagit? C'est qu'il y a quelque chose. Comment tu as bête tina niveau? Comment tu as la bête tina niveau wana? Et vous prenez vraiment votre temps pour ingérer cette dame d'or là, Niki Menga. La Barcelone. Bozo soit tapeza ko finga et moi je défends cette dame parce que moi je n'a koki ko supporter que mutoye abotolinga mobali nanga abandi ko bota ka chaque année pour vous dire que bana bakanga kalibala te. Moi j'ai ma tante abota bana 8 mobala bengana ya bala mwasi mususu.
Mwasi wana kutu babala abota ate me mobala abengana ya abala mwasi mususu ya bomwana o bakuta na bomwana. Bota la histoire ya prince ka oya Angleterre. Prince oya Angleterre oyo. Charles. Boy histoire ya prince Charles te. Mama na ya sala kitu babotoli mwa boy Camille na ye bapesi ye mwasi. Baboti na mwasi wana bana mibale. William na Henry. Mais après kobota abandi kozongela bala na ya bomwana bosala attention eza eloko il faut te ya biso na communauté omoni bolingo ya bomwana koya kaka ngulu te po omoni mutu akomi koyokana ale na kobotola ye mobale ya leta mobale ya mutu azalaka te oyebi place kere mutema mutu wana eza oyebi te to réfléchiraka to amikolo to réfléchiraka bato fingaka bato Camille lelo aza mwasi ya Charles te Camille aza mwasi ya Charles te malgré batu basala kitu bafane basala kitu mutu to abande kolinga mwasi ya Charles wana o akufa na accident mais cette dame là aye koloba te na okoka isusu te akendaka ne pa mwasi na ye ya bomwana ba divorce après ko divorce basala tu basisa ba limwisa mwana mwasi wana ndenge boyebi ndenge lekaki lelo Charles azana na kamite. Donc vous devez arrêter ko finga ka batu mibimba mikolo sans respect à baninga. Respectez les autres comme ça ba ko respecter bino ezongaka. Omoni respect aux pesa monte ko zongela yo automatiquement. Quand tu apprends à respecter les gens vont te respecter. C'est automatique mes amis. Comment vous fungula ba caméra na bino wana ofani pesa na photo na yo la ka chuen wana marilo juste pour finga Niki Menga. Je connais pas la fille mais son histoire ça fait mal. Cette Niki là, azali laissé bo ya ba congolais. Azali laissé. Bino so bo fungola ki ba caméra bo sala ka ba live pour na laissé bo aska olangi ya botoli laissé bo mobile. Mais c'est la même chose avec Niki. Niki kutu babala na ki tina na nini? Tina l'état. Laissé beaucoup de zala ki kutimie. Mais Niki abala na ki na fali tina l'état ben il y a des photos. Mais tellement que nana azo simbi sabino bambongo ali bokomi ko finga ndeko na bino le congolais mutaboma congolais zaka ndeko ne congolais jusqu'à niveau boké ko zo grâce mbizwana mama na sénégalaise ye moko aloba ngo na interview moko asala ki dernièrement papa na congolais à Brazza siko bozo benga ako finga ndiki ndeko na congolaise muluba 100% congolaise à 100% hein asali pe grâce wana et l'autre côté. Juste pour gagner ba view. C'est pas bon ce que vous faites là. Donc pour Nambongo congolais encore bon mande connaît congolais pour Nambongo. Vous exagérez parfois. Hein? Où sont nos valeurs? Ma valeur est à biso bantou et kenda wapi. Juste pour gagner ba view pour YouTube c'est pas 500 000 euros. Tu sacrifies même ta soeur. On peut ça. OK, c'est les beaux ça grâce mbisi wana aya ko finga ba congolais. Vous croyez qu'elle vous prend au sérieux? Tozaka na mama lolo pe asona me mama lolo na biso ya finga ka batute mais azalaki Congo azalaki mutu ya Congo Brazzaville okoti na communauté na bato za pona ko dénigrer bango te ngana mona fio ndire batinda émission ozozwa epe aya ko finga Niki telemisa Niki na grâce mbisi ya pas photo Niki kaka na yo Marie Laure y a pas photo vous devez arrêter ça. Hein? Toyiba, omoni ki bon moto, valeur ya moto, ezaka matériel te. Ce sont des trucs qu'on ne peut pas acheter. Valeur ya moto ba somba kango te, il faut que mi pesa valeur. Et puis ceux qui ont mis sambu ici, ezala pasi ozonge la image non ya kala. Vous devez arrêter. Ceux qui fallait le baki ya kanga ki na mobile, c'est normal mi bali nyoso ba congolais ba passer kutu na kine ba loba kango. Pour aba pese ka raison que yenda kabana na mwasi ya Kongo lingane mwasi mso lo bakana kanga ki na mobile. Photo ezawa pia kanga ki na mobile. C'est faux et archi faux. C'était une petite qu'on manipulait. Fallait abandonner qu'on manipulait azaki mwana muke. Bon arrêtez ko finga ndeko na bino nani Niki Menga za ndeko na bino aboti la star na bino bana mibale. Vous devez dire respect à cette dame là. Et si réellement les deux enfants là ba jimo aboti baza ya fali. En tout cas respect bo bakisango. Boba kisango. To lingana ko bandeko na ngai. Mama nana, la lingina solo nana ketchup. Nana, osala ka ba video na yo. Ba snap ozoti de la Marie Laure. Na news de star e koma lokola ndako ya yo na mobile na yo. Botinda ka biloko nyoso. Si omona Niki a répondre. Non, ce qui a répondre aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose. Ma yeningana ka pambata. Na pesi bino exemple ka nana yoka yeba je crois yebi exemple ya Charles, Prince Charles.
na Kamel. Babalisaki Prince Charles na mama ya ba William na Henri. Mais bolingone ezalaki côté mususu. Il faut arrêter de prendre mibale ya bato. Parce que ato botilier bana, kere na etikala ki premier bolingo ezalaka fort. Bato ebele bakoka okabwana na bolingo na bango ya sikati. Oh, azé tout la afandi 14, afandi 16 ans. Moi j'ai une tante au sala 20 ans zelaka mobali, puis mobali yango zonga. Moi sine akufa kuna zongela ba zonga na babala na baza ensemble. Après 20 ans, abota pe na mobali mututa bandoze la mobali wana. Ça c'est fait. Bino nde bo comprendre vite parce que bozana ba réflexion te. C'est normal que avant d'azo bota te azo zela mobali, c'est normal. Bino bosaka na bolinga ya eliri ya bomwana. Et ça va tout de suite bimate, surtout qu'à mon avis tout le temps à la télévision. Et bimate et tikali nango. Je crois que Nana a eu l'histoire de Charles et à Prince Charles, na Camille. Donc vous devez arrêter de condamner moi na moi souana. Ce qui a commis si fali le papa m'a passé, donc elle a frappé fort. Maintenant son gars a comme zizani te bla 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 ko loba trop te, ko snapper tout ça là. Elle attendait l'occasion. Dès que ça se présente, elle frappe fort. Un coup d'un coup. Naembela papa, alala bien. Naembela maman, alala bien. Naembela nikie, alala bien. Un coup. Les ozo boto la mibala bat boye baki, ozo boto la. Moutoye biso déjà ils sont mariés. Il faut faire attention. Et surtout ceux qui y a des enfants, kat na bango. Bobala ka mibale mobali na obobali no biso tolinga mobali to bande na pas cité. Il faut que mobali moko boye okutene quelque part asi akomi bien azotambisa déjà mutuka akomo yembe pa ya kofi akomi ko koma vedette bazotanga kombone nde mutu so azolinga bala batu mibali oyo nyoso baza na eloko te baza kuna na bakongo kuna bobala ka pe bango ti bobala ka pe bango bobanda na bango bo mata ensemble. Moi, ce qui m'énerve dans tout ça, là, comment vous ingérez cette dame-là? La question que nous devons nous poser, pourquoi maintenant? Pourquoi elle vient maintenant, après 16 ans? Africain te réfléchira à tête au Kendaka Boulou Yeke. Pose-toi des questions avant d'ouvrir ton petit caméra là. Pourquoi yende lelo? Azaki lobi wat? Na 2018, azalaka wat? Na 2015, azalaka wat? Na 2010, azalaka wat? Pourquoi aujourd'hui? Il faut que nous cause. Pourquoi aujourd'hui? Et ça, c'est quelque chose que nous avons fait. Fali a dans vie privée de se soutenir. Non. Vous devez apprendre à respecter les femmes de Fali. Fali peut aza mutu alibosote kozana basi mibale na communauté na biso. Aza alibosote. Tout le monde a écouté na ba désordre te. Eza mama bana na ye bolingone ya liboso. Peut-être afin d'akazo réfléchir. Ah, cette fille devrait manger vraiment complètement bon na ngai. Ce qui bana wana baza efali comme papa m'a pas ça c'est normal. Na koti lobi na kambe na koti pa marelo bazo finga ka niki. Na ke pa Sarah tola bazo comme ça bango ka ndenge aboti mubana na ye asali bien tout ça là. C'est tout. Bazo pesa fali ba félicitations niki ba félicitations. Mutu moko afinga nana kuna te. Mais pourquoi bino ko fande la ndeko na bino? Boye ba atendenge basala ba analyse. Okipe ko loba nazo to loba lelo du sujet boye mais to finga te. Mais pourquoi ko finga? Boyebi ke likambo ete ibiso nyonso. Si réellement Niki baboti na fali ete ibiso nyonso. Même silence à cette fille Niki là. Babot laissez bo penza ya ba congolais. Baboto lié mobile pa ya Oscar. Donc Oscar ya Niki ye wana nana ketchup. Baboto lié mobile mais cette fille a fermé sa bouche pendant 16 ans. Pendant 16 ans. Zamba lo bakanga munoko na ko défendre yo. Si c'est Dieu qui défend cette femme-là, où est le problème? Bafanda bango mibale. Bafandi bango mibale. Nana doit accepter ça. Aucun banda ko futa kabino mbongo te popo finga ka fia batu. Nana doit accepter ça parce que l'air azwa qui mobali abatu, elle devrait être conséquente. Que les autres ba ko zonga na te, ba ko zonga na pe. Elle devrait être conséquente. Parce que ça que ceux qui mari lo yeko finga ye nde fali atiki ko botise ba ma passe aussi à botisi. Non, je ne pense pas. Bande ko to lingana na bolingo soloko to yiba ko défendre ba valeur. YouTube yango ka ya ko finga na ba rando, parfois ça m'énerve, ça me pique vraiment la tête, ça m'énerve. Que parfois na linga vraiment ko kota te pona ba biloko. Hein? Barando jusqu'où? Coronezo boma batu. To yiba ko lingana to tika ba valeur, les rosate ba yiba ko ba valeur no e yiba ko défendre yo.
Ba valeur no e ba ko défendre yo. Bon que ça la chaîne moko ka ya mafinga kaka ko finga kaka. Non. Cette dame-là, qu'est-ce qu'elle vous a fait? Ceux qui t'ont télémissi Niki, t'ont télémissi Marie-Laure, il n'y a pas match. Il y a pas... C'est une grande dame à nord. Elle est intelligente. Bon, ça n'a pas de tiami. Ah, ouais, bazar lokola bisote, na ba moi na bisoto zalaka, ba no ba koli na poto. To za ndenge moko na bangote, bisoto réfléchira te, mais bango ba réfléchira ka. Elle a attendu un bon moment pour frapper fort. Et ce qui a frappé fort, c'est cet enfant, les deux enfants là, c'est pour Fali. Bravo. Bravo, Fali, mon papa m'a pas ça. Nana doit, il faut accepter le Koana parce que les Rolingi Mobalo a émission à marié. Attends-toi à tout. On s'attendre na nyonso, tout peut arriver. À tout moment. Ce que je vais la demander, c'est d'être vraiment à réagir si cette histoire est vraie, que Niki Babotina Fali. Nana à réagir na kandate. Que akanda bisaka na ye akende to asala ne so abanda ko répondre to atili la Marie-Laure je ne sais pas quoi. Garde silence toi aussi. Fandanye. Mobala linga kwa yembela ko banzembo fandanye. Quand tu vis avec une star, c'est ça. Basta rebelle babala kate pona ko éviter bongo parce qu'il a exposé. Et ce qui est bien avec Fali, a boti na basi bele tenenge to yebi ba musicien na biso na niveau a Fali, mbele penza baby ça pour mutuni na kwa boya Fali. Na succès azanango tellement que ba africaine balinga ka mbongo mutu ba boya Fali azata. Mais quand même elle sait se maîtriser. Ce quelqu'un ko bota na confinement oyo akenda ki neko se confiner pas Niki na e problème ezate aza maman bana na donc c'est un homme qui se respecte. Ba comme ici tata ma passe obi ke nzambe to mona moko to mona nzambe ajira kate nzambe azomona ngate no sa makamu na ngana ebi ko beta ba carte na ya mutu moko ta ebi ko beta carte devant nzambe akoya ko bimiselo carte moko boye ya pembe ko comprendre te soko zo sala makamu zo mona nzambe amona ngate bato bo mona ngate na sa makamu na ngai na komi singai na komi ngamu na komi mwasi ya soki mwasi munene soki boye na boye ozo bo sa ba ke liso ya nzambe zo mona cette femme là qui s'est mariée à cet homme quand il n'avait rien. Cette femme-là, qui a accepté de donner sa vie pour cet homme-là, a accepté même des sacrifices. Yakobo Tanage a dit, c'est à pour Pessa et Mukanda. Vous croyez que Dieu ne voit pas les pleurs des femmes comme ça là? Les larmes des femmes comme ça là, et quoi, il y a beaucoup à Jésus. Comment vous êtes agité comme ça là? Comment vous êtes agité? Fali des musiciens liboso azana basimi balé non. Fali azana musicien liboso ko zana basimi balé te. Congolais belé bazana basi combien? Ba papa ba bazaki na basi combien officiel. Ye na aza spécial andenge ni bokozo la koza moi si Fali liboso ko zonga te. Elle est qui? Asa femme congolaise ko la basi nyo se ba congolaise. Mo bali bakanga kaete na bete bino likambo ya Charles. Prince Charles Angleterre, na moi si nae Camille. Hein? Lelo bazonga na baza ensemble. Boke bakala mibali ya bato boto la kawana. Parce que l'issue nzambe liboko nzambe simbaka emonaka. Nzambe amona ba plaire ya basi, nzambe ayoka kapasi ya basi koleka mutu nyonso. Cette dame de fer, cette dame d'or, Niki Menga, elle a attendu les bons moments pour frapper fort. Azamba fia bazizani te ko loba bla 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 ba snap ko tinda ko toko yebe ko ko banda pe ko luka nani chaîne moko ndenge ba congolais baza corrective mbangu okepe ko so chaîne moko ba bandi pe ko l'exabilo ko na ye ça allait peut-être nuire na carrière ya mobile na elle a réfléchi elle dit non j'attends les moments Camille azelaki combien d'années pour azonga na Charles lo bozolo ba atuli te bino bo sanga na bolinga bo mwana. Ce qui est kanga qui offre ma moi je connais beaucoup de femmes, beaucoup au basé la mibal na bango hein. Eza likamba ko tula te. Cette belle dame là au tula. Bino kutu na ba grâce mbisi, na ba Marie-Laure bo mitala na bikitala tala pe botali niki wana. Y a pas match. Atuli. Alors tula te ba doze la mobile na ye. C'est une femme qui a une tête bien faite. Asa lokola binote, ma kele le gars ya wenze pia kopiolo la. Et puis je vais dire à une femme ici là, bande konanga ya basi bo basana no ba jeune fille. Jamais ne te marie pas avec un homme et tu commences à faire les enfants. Quand c'est marié na mobile dit que okaisa osala kabana quand tu fais les enfants là ce sont l'assurance de ton mariage. Bana bazalaka jamais assurance ya mariage. Qu'on vous trompe pas.
Les enfants n'ont jamais été l'assurance d'un mariage, pardon. Jamais, jamais, jamais. Et puis, obotina mobali mwana liboso deuxième mois, il faut mobali na bala yo. Faut mobali na bala yo. Pour sécuriser yo ata muke. Yo ko vanda ka ozoboto après. Bana wana nde bako sala oni ba papa na biso ba koko na biso bando bota bana combien. Puis bande ko tika bana basi wana. De bana bazali assurance ya libala te. Pour o sécuriser un peu moi angle na yo, il faut libala mariage civil. Sinon bana baza et sécurité à mariage te. Bana baza assurance ya mariage te bandeko. Nana boti bana 5 non, mais malgré ça son mari a botana si c'est ça, si c'est réellement, je ne confirme rien parce que je ne confirme rien, c'est parce que je n'ai pas des informations sûres. Mais par rapport à ce que nous voyons sur notre média, à la toit de la communauté. Donc mari en bandeko nanga bana baza assurance ya libala te. Botano ata 50 nana bana baza assurance ya mariage te. Nzembo peso ki ba embelio nzembo eza assurance ya mariage te. Pour sécuriser mariage na yo, il faut d'abord respect na mobali wana. Mibali balingaka baza na place na bango ya ki mobali respect. Respect ya mobali wana la kisa keke aza mobali na yo, donc aza likolo na yo. Mobali alinga bongo, nzambe akela bango bongo. Et puis Dédé, moi cadre na yo wana po encadrer yango bien, kanga yango bien, il faut mariage civil. Parce que mariage civil wana ekopesa yo moi cadre na yo. Ata soki bokaboni na mobali ozana na part na yo okozwa. Eza ko bota te. Et soki ozui mobali ya batu nana, attends-toi donc okoti na risque. Attends-toi de tout peut arriver tout à tout moment. Bino batu bolinga ko bala mobali oyo bazaba célibataire te bolinga ka mobali aza déjà na mwasi ngana ko bunda na ko boto la ye ngana ko bunda ngana naza moto biso ba fia Afrique toza moto ba fia poto baza malili moto ekangaka mobali te mbele mabale ekufaka na Kinshasa te moto ekangaka mobali te eloko ekangaka mobali motema na yo apesa yo motema na ye po apesa yo motema na yo il faut biloko ebele etambolaka bolingo yango moko nde libala te biloko ebele etambolaka na libala. Biloko ebele etambolaka na libala. Biloko ebele bandeko nanga etambolaka na libala. Libala ezaka bolingo te. Libala ezaka makambo nyonso wana ba affection, ba respect, des trucs comme ça, tout ça là etambolaka na libala. Ezalaka kaka bolingo te. Et puis ba biloko wana etikalaka mingi soki mwasi bolingana na elebo abana mike. C'est pourquoi bozomona cette fille ici là. Niki akoka abando kokane ko balate parce que etikala ba sekel moko bolingo ali boso etikaka ba sekel ebele bazonga naka et surtout que mobile azana média tout le temps boko ya ko finga mwana mwasi wana pamba te elle a joué un beau carte l'équipe bino tout aleki na nana mayele si réellement boti troisième fois na fali et que bana na bazaba mapasa donc elle a bien joué sa carte et puis boyebi bana mi bale bazala ka bénédiction dédiée. C'est que bana wana ba uti quelque part pas nzambe. Faut arrêter. Bango mi bale baza bana fali. Nana doit accepter cette fille là Niki parce que c'est elle yende aboto la ki Niki mobali na ye. Donc les roboto li moto mobali na ye. Attends-toi à tout. Tout peut arriver à tout moment. Bolinga te ke bozwa mibali ya bino moko bolinga ka mibali ya batu. Mibali ya leta, mibali ya mutu azate. Basi ya poto baza malili. Basi bokanisi ki moto na bino ande okanga mobali. Moto moko ekanga mobali te. Eloko ekanga libala eza snap te. Eloko ekanga libala eza te. Oh aza bois noir. Oh azali de longues jambes. Oh bayembeli enzembo te. Eloko ekanga mobali likolo ya bolingo. To bakisaka respect. Mobali alingaka ba respecter ye. Na opesa conseil yawa na ba jeune fille. Soki obali mutu soki ondimi azala likolo na yo. Ozala na se na yo lokola deuxième. Lero ondimi mutu ya ko pesa dote pa bino. Soki ondimi ozala inférieur na ye. Donc, et donc après, à part bolingo, oh, et sangisi bino, il faut respect, ezala. Dédé, pardon, koyeba ko pardon. Donc, nana doit pardonner Fadi maintenant, et puis on va continuer chemin la bango. Bah, comme mi balete, hein. Et puis, confiance, il y a le respect, à part l'amour, il y a le respect, la confiance et le pardon. Biloko anami sato, netamu saka bolingo. Ce mobile qui a moni que respect ezali.
ata soki bolingo ekomi kotepatepa akosibanda koseba basouvenir nde kangaka libala kesa te ke tofandi ba 20 ans ya mariage boye bolingo wana ezala lokola premier jour non basouvenir omona moto arespectaka ngai moto oyo mpenza ayebi kopardone ngai ata masali buzo bapardona ngai soki nasengi pardon ayokelanga mawa moto naopesa confiance donc nyonso ayebisa ngai eza yango wana kopesa mobali confiance okoki kokangakanga ete otindaka bafoto basnap osnapaka otindaka mpo bato bamona soki eloko nini c'est pas ça le mariage mama naye korepete nana lero ozwaki mobali ayebisi oke aza marie na poto ondimi ye tu devrais te préparer à tout ozo oblige ya kotindaka bamari lor mbongo mpo bafinga niki esimba te parce que lero obalaki tu devrais accepter ke mobali na yo azalaka na mwasi na poto. Donc quand tu avais accepté de prendre un homme marié, tu devrais t'attendre à tout. Parce que oyebi eloko nini mwasi wana, kuni ni mwasi wana azui. Oyebi ba stratégie nini te azui. Omoni après 16 ans, yeko sopana ni kaka yo. Donc dans la vie toyeba akopona. Lero ondimi kozwa mobali aza marié. Ata soki obotoli okomisi ya yo bandi kobotele bana. Sache qu'il y a quelque chose qui se prépare dans cette dame-là. Parce que basi ba lachaka pam bate. Si tout ce qui a linga qui mobile, si tout ce qui a ça, mobile na liboso. Mobile na de vierge, mobile na liboso. Il faut faire toujours attention. Les robots li mutu mobile na ye. Attends-toi qu'il y a un bombe qui se prépare quelque part. Donc il faut t'attendre à tout. On va la préparer à tout. Ko paniquer na yo te. So ki ngande yo vandi no nye. Tuna nzambe soki osambelaka na ebite tuna nzambe yebisa nzambe alaction zelo sala ko agir na presse te ko yoka pe soni te ozape mwasi ya liboso te tuna ba mama na biso nyonso ba mama Amazon ba leka biloko wana so mobali aza na succès makambo yaka. Donc comme tu as accepté un mari marié, un homme marié, tu devais t'attendre même à cette situation qui vient d'arriver. Tu devais s'attendre à ça. Donc eza conséquence ya kolinga mutu aza marié. Mibali bayaka bakokosa yo mwasi wana nakanga na mobali. Yo si omona congolais nini yango oyo azali ayeba na communauté na biso. Congolais nino aboya na mwasi na ye akosela ye kokanga na mobali te. Tangelanga ta moko. Ke na bosa na olinga kaka ye lisusu te tokabwani bazate. Ezalaka nakanga ki na mobile nakanga ki vital camera sala kango po kabwana na mami mwasi ne ba sali soki combien d'années bazana bana 6. Moi, c'est à Vital Camer, maman na biso mami. Baboya ye na bana 6. Libala pilo li mobile ya boya ye alobi akange na mobile juste pour abala amida. Et les gens comme ça là, nde ba mari lor a defendaka. Na comprendre mari lor tengai. Ba femme oyo bazali digne te na communauté na biso. C'est ces femmes comme ça nde mari lor a defendaka. Tozo bosa na ke bana bazota la biso ba jeune oto bota ba jeune fi bota la biso le bomo na biso moko toza na kati ya buzoba bana na bakozwa siko repere ya banane ba ozwa repere ya banane basi o babotula kama bala ya batu nde yo kanga makana bango. Deuxième femme emenea batu ba sponsor na yo mwasi ya kamera botola mami mobali ne bana 6 abotole mobali na wana nde ba sponsor na yo. Ozui mwasi emenea abotola mama wana mama soki mimi pe kombone mama na alela mama soki lili soki jolie mama wana bande kolela tous les jours ba sponsor no bango wana oye kozwa siko mama nana ba sponsor no ka o ba botola ka mibali ya batu na kati ya communauté nde batu yo sponsoriza nde batu ba sponsoriza ka yo bo vivre na masumu bozo yeba te mutu il faut la clean dans la vie clean oye bike atana minute soki liwe ye na kenanga na okenanga okumisa nzambe likolo. Photo lukaka toza la clean bandeko dans la vie. Vie ezali un clean day comme ça tu es parti. Même kumba nyoso wana ya batu misusu ba boma ba mabala batu yo komisi bango ba sponsor na ba ondo yo kumisaka. Hein? Moi si emene wana o kumisaka wana. Abotola mobala batu mokolo mobala bandeko lela. Ozui moi si avitar moi si soki amida. Abotola mobali ya batu nde batu yo kumisaka. Ozui siko o nana kechupa abotula niki mobali na ye bato yo kumisaka bango wana ba sponsor na yo mama liwa yake ebetaka nini ngonga te ya liwa informaka mutu te ya okeno kufa pamba ona lifelo pona okumisaka bato moko po ba pesaka yo mbote ya likasu. Vous faites la honte de la communauté na ba émission na bino wana. Vous faites vraiment la honte de la communauté franchement.
Oh. Vous faites la honte de la communauté na babiloko wana. Bozwa ba antivaleur nyoso bolati. Ba antivaleur baso bazo boto la mibali ya bato. Nde bato yo okangamaka na bango. Bozozwa ba antivaleur ya bato olati. Mama liwe ko yo alelo mari loro kende